Congo c'est notre pays. Congo ezali patrimoine na biso. Ok. Oyo nzamba pesa biso. Congo c'est sacré. Congo ezamboka oyo tondi bomengo. Mais biso ba peuple tout ça ko croupir na misère. Donc ça passe mingi. Alors ba continue biso oleba ba bunda pona mboka ekende liboso ba passe si la nzale si la tout ça bloco ekitatalu dollar ekitatalu mais ba connaissance ba se distraire na ba pamba parce que ba ama bato mo bozo ko nyokola baza ba ama bato nzambe mais bozo blaguer na bango bo sala maseki na bango ba msuku tuko ba kenape mo musika ko boma même ko limwisa batu ko kimisa batu na bamboka mutalongo na mboka na komi exilé quelque part à sali auto benga sali exil. OK, c'est pas bien. Élection ngati lelo na zomona ke élection ko zalate. Mais ça le 20 décembre awa. Ngala zo Saoudi. OK. Ngala za mo sakoli. OK. Naza mo sakoli. OK. Ti lelo oyo naza komona ba élection e ko zalate. Bato bana malam. Ngala sakola makamba voix koma. On se le ça prophétie. Nazaka bien message. OK. Et ça prophétie que je donne le message. OK, voilà. Merci. Ce qui prophétie, ce qui par exemple élection bako sali sango na ndenge oyo baba lingezana na émission bobule ko sana mboka. Ce qui bako sala ngo na mutu makasi passer flamme ngano to za to kotunana. Kimia ko sala mboka oyo te. Mabe ko sala mboka. On a population da ko soulever. Pardon? Population. Ba soulèvement ko sala, ba mécontentement ko sala, ba trouble sur ko sala makasi koleka. Tout ça banini na ba province mususu ba mabe ko sala na ça ko ba tant que le messager de Christ. Ngana ko sakate. Étant que l'homme de Dieu aux porteurs et à paix. Porteur ya paix, est-ce que Oriko ko lobalika mon côté pour la paix et ça là. Oriko paix sa stratégie mon côté pour que la paix et ça là wana. Stratégie on a ça pour la paix na ba ke Congo et ça mutute. OK. Biso tout ça bana Congo. Et ça te que sont ministre, aux président de la République, aux députés, allez, non comment tu Congo tu on a ba poche na yo non. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko tamaka yango, Oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob a pambola bino. Boyebi bozali ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV. Ciel Ouvert TV comme l'habitude to yebi sakabino eza chaîne oyo ezali 100% bonzambe, eza chaîne oyo ezo propager la bonne nouvelle partout dans le monde. Na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. La caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, et sans oublier frère Josué Liwanda Bron. On a dit assistant ya évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Lelo vraiment tozo sala ba analyse moko eza très capital nazo senga na yo ba landia Ciel Ouvert TV boza pété boza la toujours branché na Ciel Ouvert TV boko zala jamais déci na émission ya mokolo na lelo na yambi patriarche Vincent Makela vraiment ça fait un bail, ça fait un bout de temps pour les cas quitté parce que tozalaki na day vraiment et à tout à l'heure toko lever la moi day comment c'était passé na day
Sans plus tarder, à ma droite, je suis avec le patriarche Vincent Makela. Bonjour, patriarche Vincent Makela. Bonjour, l'homme de Dieu, pasteur Flav d'Angola. Nzamba Pambola. Amen. Bonne santé à l'église, santé à Libota. Oui, santé église, ça madame, église, en colombe Takambango, Zanzamba, c'est toi un simple représentant. Il y a beaucoup de Jésus Azalaka, vraiment, dans le centre, il y a Misala, il y a Lingomba, parce que l'église est Kambamaka, n'a pas stratégie, mais Kambamaka, sous l'inspiration, il y a Saint-Esprit, où ils ont mettre Nabiso, il y a sorti que la pour la côté, ça peut qu'on accepte, nous allons à ça, donc, l'église, tout va bien, parce que l'église, Anzambe, quoi y a été, il peut qu'on bébate, parce que je pensais à bébate, à Zanabo Moy. Pour la santé nangai, santé, Zamo Muke Malamu, parce que na mitungi samaki mo Muke Nanzoto, to qualité, to qualité aussi, to boti bana, bana, bisom susu, basi ba boti pe, oui, bana mikete, donc c'est normal, santé tungi sakamo Muke, malgré tout ça, moko permettre à rangote que to bela bela pour na biso to ça là mais toi souvent na mikete parce que nga zo bela tiens. OK. Nga so to zo bela passer flamme d'Angola, nga zo na ye. Yango ma des arandege ni. Ma des arandege ni mais tant on a connu na bani ko sentir que oui, njane ko bela zarabo zarabo. Zalo ko na ndenge mwana ngula tunaka mama na ye. Pourquoi ça munoko mulai? Mama bibo, zalatango ko kola ndoko mona munoko na ngai za mulai ndenge nini. Donc mais par la grâce de Dieu nazuma ba soin. Merci mille pas docteur Mbete Nzambale Kanopambola mon frère mon ami que le Seigneur te patafiole parce que il y a comme ta simba ngai comme les autres ngaba simba ngai n'importe qui parce que nous avons un mouvement spirituel mais tout va bien et voilà nangolo ankolo passer flamme. Voilà, merci patriarche Vincent Makela. Avant de décortiquer émission na osenga osala une petite prière. Merci. Kolo tokumso to pambolio on émission de Nzambe yom to permettre biso to le kalina kata bandako ya batu ofongoli bitema na bango po ete ba tala kabiso na bandako na bango ezate ke biso to leki bango mais ezali kaka nkolo ngolio pesi biso to pambolio pona émission lelo tikete émission lelo Nzambe édifier etal sabatu nzela pe esosoli sabatu makambo to koloba awa na kombo ne smasia mwana Nzambe na bomoi. Amen. Amen. Tobeti maboko makasi etika tozali. Alléluia. Ah, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Na saluer pe couple David nganga munene na Nzambe. Na saluer bango vraiment bazali présent awa Nganga Mayele. Nganga Mayele, voilà, couple David Nganga Mayele, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, patriarche Vincent Makela, ça fait une semaine. Apôtre major Azana Samabele, comment badei et les kaki. Non, bon, c'est qu'il y a l'homme de Dieu, les gars qui bien, Azagi Moussali Monen Nzambe, parce qu'il y a apôtre major sur la terre, tu vas sentir qu'il y a son tazolo, ben. Ok. Azaki n'importe qui, il était un apôtre vraiment assidu dans la parole. Ok. Il était dans la parole, bon, il y a qui comme la mort, ce n'est pas une chose qui se surprend de biso, c'est naturel. Il y a Kanango, Nathan, Yango Lingoya, alors tout le monde ce mardi. Non, ça une semaine, c'est mardi. Le tout ça mardi déjà. Ah, oui, oh. Ça fait une semaine. Ah, merci beaucoup. Ok. Peut-être un gars il est mon abosani. Ok. Ça fait une semaine apôtre major. Azonga ina mabele ndenge bibelobi, botaki na mabele, bokozonga na mabele. Question na me repose en paix malgré nga nga prako loba ngote. Nzaba asali grâce na famille na ye. Tout ça qui programme église kundi apôtre major et puis na bato yo bato Gambela. Est-ce que azaki ko te ya mingi na radio na Gambela. Vraiment merci mingi na pasteur Selo na bato no histoire ya Gambela. En tout cas, il est kaki malamu Nzambe azwa lokumu pour la mosali na. Voilà, merci patriarche Vincent Makela, to bandi directement émission na biso ya lelo. Patriarche Vincent Makela olobaki ke élection ezalate. Mais to komi déjà pembeni ya élection. Est-ce que eza vrai makambo olobaki e ko zalobi ozala sote? Parce que flamme OK na kamba mingi. Ngalinga otuna otuna ngana ko sote otuna ngai liboso na panati na mboka avant to koma na élection. Parce que flamme avant nos élections ezoya sima. To zana biso la Congo.
Congo c'est notre pays. Congo ezali patrimoine na biso. Okay. Oyo nzamba pesa biso. Congo c'est sacré. Congo ezamboka oyo tondi bomengo. Mais biso ba peuple tout ça ko croupir na misère. Tozolia te, tozomela te, tozolata te, tozolala malamu te. Donc soko komika mo na butu bato bana boyembelo hymne national. Eza bangungi na matoi. Trop d'engungi. Trop d'engungi. Mola les autres surtout quand tu es awa. Ngungi lokola musape na ngaboy. Oh. Attends tu vas t'attra au kimate. Wow. Oui. Donc eza passe mingi. Alors ba continue biso oleba ba bunda pona mboka ekende liboso ba passe si la nzale si la tout ça bloko kitatalu dollar kitatalu mais ba connaissance baza ko se distraire na makaba pamba baza ko welana ko swana ko baka na bambokela OK soki bazwi grâce ya ko saleska bazali ezali nzambe ne mutu zosunga bango bazepska bazali parce que ndenge bazana baleki biso no sura maele te OK ezala batu so za maele belé koleka me ba konti oyo bakotale otale bazotam sa pousse. OK azwi ngolo anta ngolo na te yakota na parlement ya okoma na ba niveau o bango bazali mais baza ko sakana na ba poste wana mais ba ko sala juger sévèrement liboso ya nzambe parce que ba ama bato mo bozo ko nyokola baza ba ama bato nzambe mais bozo blaguer na bango bo sala maseki na bango bamsuku tuko bakena pe mo musika ko boma même ko limisa batu ko kimisa batu na bamboka mutalongo na mboka na komi exilé quelque part asali auto benga asali exil. OK C'est pas bien mboka mtazali sacré il faut se réjouir na mboka na ye donc mboka na biso penza ezamwa pasi ba konti ba sala penza makasi ba bongo na mitema dans la vérité pour ba sala nzambe na sembo na traité élection ngati lelo na zomo na ke élection ko sala te mais ça le 20 décembre awa ngala zo saudi. OK ngala za mo sakoli. OK na za mo sakoli. OK ti lelo oyo na za ko mona ba élection e ko sala te soki e ko sala bato bana ndanga malamu ngala sakola ka makamba voi koma ozolo beza prophétie na za bon message. OK et ça prophétie te mais je donne le message. OK voilà soki prophétie soki par exemple élection bakosali sango na ndenge oyo babalingi ezala na émission bobule kozala mboka bakosala sango lolenge nini bazala pardon question nango yo lobi ke soki bakosala ngo lolenge bango balinga basala mobule ezala na mboka c'est comment o bango balinga basala makambo ezosimba te na mboka même ata élection yango eza bien préparé te makambo eza ebele na kati biloko ebele ezozanga biloko mpe ebele esengeli basala bazosala yango te soki bakosala yango na motu makasi pase flamme ngano tozala tokotunana kimi ekozala mboka oyo te mabe kozala na mboka wana population nda kosouleve pardon population basoulèvement ekozala bamécontentement ekozala batrouble suisse ekozala makasi koleka tout ça banini na baprovince mosusu bamabe ekozala naza koloba tant que le messager de Christ nga nakosaka te est-ce que ka demwa te toza no awa donc il faut bakonzi balinga basala malamu mpona ekolo na biso basolola babongisa bamakambu omona élection ekoleka malamu mais so bazoka basala ngo na ndenge oyo baba bazolinga basala nazomona milinga na mboka na biso passer flamme d'Angola. Voilà, étant que l'homme de Dieu aux porteurs y a paix. Porteur ya paix, est-ce que oriko ko lobalika mon côté pour la paix ezala oriko paix sa stratégie mon côté pour que la paix ezala wana stratégie on a pour la paix ngaba ke Congo eza mutute. OK biso tout oza bana Congo eza te ko soza ministre oza président de la République oza député allez ndo kama tu Congo tshona na ba poste na yo non yo suka kangolu ozwa ba poste wana. OK okamba banyama te mokamba batu très bien même pela banyama na kati parce que à Congo to sapela bangulu to pela bambwa to pela na biloko to boko na makota ka pe boloko est-ce que nyama kota ka boloko oui ah nyama babi na prison
babina prison ça ba mbo bakota ka prison et kamwisa ngai ngana na mona te et kamwisa ngai en tout cas wana na oki yango pala ipana yo mbo asi mutu bakangi akoti prison sombo asi mutu bakande kolona yi ba pourquoi okoke kobokole malamu te to yebe ko maîtriser nyama yo oza kobokola te mboko kaliaka mwana moko mikoti koleka oyo bakanga bakona bango baboma ye mbola babomena bato parce que kanda nde ezalaki alors tozomona makambo na biso alors tozomona nabi koloba likambo ya pe oui ngateke homme de Dieu nazali moto nzambe abenganga mpona tiaka kimia nazosouhaite bamakambo oyo te c'est pour cela soko tuni me ata l'homme valable tozala mabonde l'église tozobonda tina suka mbula oyo kimia ezala na Congo bamakambo oyo mopepe wana oyo tozomona wana ezala te moto aza capable ya koarrêter bamopepe oyo eza Jésus. Souviens-toi que Jésus na bwatu apamelaki mopepe na mbonge et puis il se calmaki donc c'est lui le prince de la paix ngai comme ma paix na mboka na biso donc mais pour nanga nazomona bakonza mboka ezate ko so bokonzi alors bali komona bato kwa bambuto obono mona bato lokola basili okobomaka bango boye non il faut moi masoeza bana peuple entre bato baza élevé en dignité pour être mboka oyo etambola malamu muto sala makanza malamu soka pesi bakanzi basala makabali kanisi wana mboka okende liboso from d'Angola parce que biso so tozali bana ya Congo voilà biso nyonso tozali bana ya Congo ce que dit le patriarche Vincent Makela patriarche Vincent Makela nayebi ke tozana ba analyse ebele oyo tosala lelo nalobi sikoyo prophète Dodo Kamba bazowela nini na pasteur Guy mwana Mamolangi bato tolembi bango olembi bango nalembi te me tolembi bango pluriel de tolembi bango tolembi bato yo baza kosakana na bunzambe tolembi bango mais kala mingi te parce flam kangi eloko oyo bato bakanga émission oyo wana opesa ordre napesa ordre te me nazoloba kala mingi te nzambe akosilana na bato oyo parce que omoni bolumu na bango nzambe azomisa oke bazaka bato ya nzambe te bawela nao nini juste yo tunanganga na tuno totunana bawelaka nini parce que bazali bana ya tata moko tata na biso nzambe mobikisi na biso Jésus mosungi na biso Saint-Esprit. Est-ce que molimo na nzambe mozala contre molimo na nzambe Saint-Esprit contre Saint-Esprit? Jamais. Mais ce que tunanga bawelaka nini omona oyo baza koakize ayibi mboko est-ce que mosa nzambe ayikozala moyibi? Impossible. Mikoleka ikuna Godepoi na Kingali. Elongo Godepoi. Elongo Godepoi après moi muke 2 jours yo et comme Dodo Kamba na mwana Mamolangi. Et puis na kokamba bana Mamolangi bakomi kokota makamba église de réveil et comme ça na. Bana ko tongo te liboso. Mais Mamolangi azaki na église de réveil te. Mamolangi azaki na église de réveil te. Donc oyebisi atika makamba église de réveil. Mamolangi azaki sur église soki ezep église te. Et c'est un ministère spirituel. Très bien. Ce n'était pas une église. Très bien. Mais le coup la maman langa couvre papa langue ba le baye ba cause ba ko tsa botonnage na kati ya ministère maman. Ba bimina vision. Ba bimina vision. OK. Ya ko somo de église oyo ba tozo se kabiso sa église mais ça ba balikablo ba toza na raison. Église akole ko zande ko te to ko wela nini. Le nom oyo passer flamme d'Angola. OK. Ngana za lokola représentant il y a communauté de Zokamba. Ce qui n'a pas été, l'église va continuer. Oui. L'église va continuer. Parce que l'église, c'est ni royaume, et ça ni Gabla Moutou. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Mais Barabazo est là, Nini. Yomani Bamasanga, ba pasteur Wana, Banini, Ngala Linga Agote. Ba pasteur Bazami Kemba, ma paix, qu'on est quand même bateau assemblée la cate. Bongo Soki, Biso Banzeta Moubesu. Tout ça, on se comporte en dégueulasse. Bon, ben, c'est un cas où ça a dégagé. Mais ce bateau, tout ça, il est censé, il y a quoi ça là-bas, il y a quoi ça là-bas. Ben, on va dire. D'exemplaire. D'exemplaire, hein? Oui. Tout ça là-bas, bêtise en dégueulasse. Et mon bateau, ça, la scène à biseau. Au moins, qu'ils ont comme ça, on te met crédit. Il y a un moment de comment on va qui? Nana, comment na, SM. Église de Christ de la maison. Oh. Oui.
abina comme ça maintenant ndako Pour la bêtise. pour la bêtise ya basali ya nzambe eleki ebele vraiment kolo vraiment limisa bokomona mikolo koya ndenge nzambe akosala bato baosaka na kombo na ye bato bazofingisa kombo na ye trop c'est trop parce que flamme d'amour Voilà. Na dédié émission on a bana nyonso ya Vallée de Bereka. Wana nazomona mama bene makela nzambe a pambola yo wana nazomona non il faut que ça mon œuvre d'art wana œuvre d'art ya patriarche Vincent Makela. ah oui ngala kasi ko baki yo bongo ba mon œuvre d'art nangoki na zabe Te kalami te na Autriche. T. Ouais ça va Inspiration na yo. Œuvre de l'esprit d'angai ceux qui autrichien faut ça droit d'auteur. Oh, je salue aussi mon cœur, maman Joëla, Joëla Flageau, mon cœur, la fille que j'aime beaucoup. Bisous. Je salue aussi la sœur divine Losambo. On a allé mon thème, il y a évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Voilà, lentement et sérieusement, je suis avec le patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, toujours une analyse. Dans le Sikoyo, évêque Mokuna, nini le suna Renaissance, parce que le longo di combo est Renaissance. Pourquoi? Bangono so bango anat. Oh, bangono so bango ana. Na sakona kiawa te. O sakona ka, oui. Na sakona ka. Bato bazongi sa mission. Bazongi sa mission. Mais Mokuna ça humilié. Vraiment. Il est humilié. Et le gars qui bato baza même basali ya nzambe te ba gagner. Donc ba paye ba gagner. Oui. Le nom Renaissance et comme OC Renaissance et comme le maboko wa Willy Kindemi. Wow. Willy Kindemi baza pasteur te. Ma gagné Mokuna. A gagné. C'est honteux. C'est honteux. Osomona. Allez, yes que le voilà. Azami Soumakasi, à quelle ça c'est équipe naïe. Il y a deuxième division. Il y a part. Et comme on met à deuxième division maintenant, on a Ligue D. Ligue D. Et on a Ligue D. Mais dans le Ligue et ça, il y a Ligue Zali, c'est que les sportifs ceux qui fait ces renaissances. Football club renaissance. Or que ça on fait c'est l'Itekia. Fait c'est l'Itekia. L'Itekia. Et Tekia ma. Ah, l'Itekia na lobby Tekia. OK. Fait c'est Voilà. l'Itekia. Les équipes ya Mbandaka. Oh. Yes, il comme il paraît qu'à Sombi Ango tango fait ses renaissance, mais bateau l'Itekia na batili mukanda batele melié. Babi que ça renaissance et ça fait c'est l'Itekia. Ben tu as fait c'est l'Itekia. Oui. Et bon, c'est quoi le mot qu'on a comme président, il a fait c'est l'Itekia. l'Itekia la gueule de banine. Yo zotu na ngana zamong. Mais il fallait mais patriarche tant on le bâton il fallait qu'on renseigner le moment c'est que c'est quoi nini ngaza tina kwa bakoma fait c'est l'Itekia. Na tina ga mutu na vie na ngai oya komisa mo na zalo c'est Jésus. Donc tu as que conséquence fait l'Itekia pour la gagner le. Patriarche. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Patriarche va ça bander là-bas payer balongi na moto na nzambe. Balongi moto na nzambe. C'est honteux. Il est humilié. C'est honteux. OK. Pourquoi Moussissa Soni bakata bango ango. Sona zaki na koloba soute. Et premier match va betaki. Mapola qui 4-0. Wow. Mais Tekia mazako no basombi. Ah, yo zotanga ba joro ba o kutungana l'équipe on a pema. Oh, oui. O le na pema. Na le na pema, Tekia masasuni. Yo ka c'est Tekia maza vrai joueur vita tika. Donc c'est le joueur fini. Si c'est le joueur fini. So tinga de Tekia matoki mambango ba tina gabela. Na kotika na sima. OK, Patriarche fait ça Makela voilà. Oui, na so le gabasolo. Obi wani sasa azo ngeza pala kusabatuke nazali. Tala, nzambe mutatombola ka mutu. So nzamba tiki yo okobambaba. Na miso bato mona. Oui, ndeko na bambabi atika na ye ayambola azomela nzambe a solo obiso toyeba ki ye tant que préfet discipline. Préfet de discipline. Mawatro. Papa ba gagné ye. Et puis ba pexé comme ya renaissance. Donc équipe wana comme nango l'Itekia. Donc combat renaissance a autant en c'était na monoko na ye. Ah oui atika. Parce que et ça est aussi renaissance. Football club renaissance ça shooté et ça fait c'est l'Itekia. Voilà. Kozanga koyoka mutu makasi. Bato bazala moli mwanzambe baninga baza ko yebisa yo tambola boye kende boye biso to le baté poto telemela batu. Mais toujours ça va c'est là par l'inspiration du Saint-Esprit. Soko boy ah bien on balona. Voilà. Voilà Vincent Makela nous sommes derrière le temps. Nous sommes limités par le temps. Lentement ici vraiment toujours na patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela to lingi to entamer na analyse oyoyo. Lelo mwanantemi tozolobela la mort ya mwanantemi lelo mwanantemi azali susute atika kibiso ça fait tozokende à peu près une semaine. Vraiment vous allez peut-être na idée akufi na nini.
Flamme d'Angola pasteur nako kamisa bato. Ba mwana nsemba za ba valeur mboka. OK. C'est un homme spirituel en tant que tozali na doctrine moko te ngana ndimela na ngai Yesu. Mais eloko mozo kamisa ngai ne mwana nsemi azobenga azondimela Yesu. Azobenga Yesu Masiya grand maître Jésus. Mais azaki guru. Oui, asa guru, baba za bato ya ba nzambe soka bato mwindu. Mengana bi kenza za na couleur te. OK. Parce que sobi na nzamba bato mwindu azali yongo ego ba kenzambe ya ba Mindele. Mindele azalaka nzamba ba shindo azalaka nzambe ya ndundu. Ya ba nena azalaka na sala tola bango bomo nzamba bandundu. Nzamba ndundu pa azalaka. Na tuna bo question. So ba bike nzamba ba mindele azalaka, nzamba ba ya bato mwindu azalaka. Na tuna bo question, bomo nzamba bandundu azalaka wapi? Parce que ndundu za mundele ta za mutu mwindu te. Azaka na couleur na ye. Azaka na couleur na ye. OK. Donc bazabla banzambe na bango. OK. Ozo comprendre? OK. Ngana kendaka end. Na mana batu mususu aza mwindu te, aza mundele te, aza pe chocolat te maza rouge. Na end bazali. Pauvrement rouge penda rouge. Mais soki ne linga maligama. Et bon soki nzamba batu wana aza wapi. Donc ce sont des nako banini? Des illusions batu basalaka. Donc nzamba azaka nzambe moko ngana bikene mwana nsema zoko benga Jésus-Christ est grand maître. Okay. Grand maître Jésus-Christ. Okay. Parce que tanga kombo Yesu Masiya. Donc il était un homme spirituel, assez bouton, azaki vraiment na makama molimo azaki makasi et voilà. Soki akufi na nini na yebite, mengana bike ne mwana nsema kufi parce que les interdits ouais c'est là qui est azadango salaka abungi saki yango. Yoko mone fragilisé ya koma ki mutu normal okola batonyo surtout. Alors, baiko kangaye, baiko sale mabe ko elaye. Parce que un homme spirituel, même dans le cadre de Nzambe, même pas ya Satana, sont tous ba principe te, heureusement mutu moko normal. Voilà. Voilà, patriarche Vincent Makela, osaka vraiment trop spirituel. Yo vraiment osa trop spirituel. Nalobi, est-ce que spiritualité oyo ne mwana ntemi azalaki nango, ezaki spiritualité ya bonzambe ou bien ya royaume ya ténèbres? Oyo mobika azali guru. Oui. Azali guru ne mwana ntemi azali na pouvoir na bonzambe te. OK. Azali na pouvoir moko ya lolenge na ye ndeka zobaki ya bokoko. OK. Mais si on parle na tina bokoko, tomona na kati ya bokoko banzungu. Tomona ka mso ba mabe parce que bokoko ndio so ezaka mabe te. Même ngana za awa pe, eza ba mso pesa ka bokoko, ona mona ngo eza ngo normal. Oui, oui. Ezali. OK. Est-ce que oso comprendre? OK. Ko expliquer batu. OK. Tanto iko kola, sum ta sali fièvre. Hein? Oui. Bakamati ba matiti, batina nzungu, tokisi yango. Bakamati ba finiki ye, dramo kwa kilo tozobenga ngo mvunga. Funga. Omono Toki. Bokoko? Eza bokoko te. Oui, oui. O Toki, taba kolongo la drama na bobimbo ye, malaria kei, fièvre kei. Eza mabete. Ozomona, omona mwana botami, bazingola. Na mafuta basangisi. Bazopakola mwana, babenga bazonyangisa ye. Po mwana zwa forme. Zwa forme, OK. Kenge ndeko nanga moko ya mwasa lo baka mwa ba matose ya bani. Patriarche. Eza babete. OK. Ndeko moko lo baka yango, azwa mwa nzoto, azwa mwa forme, azwa mata ya bien. Eza mabete. Donc eza pe bokoko. Mais eza mabete. Mais bokoko to mona kande ya koloka batu, ya kosala ba incantation, ya kosala so banini, wale sali mabe. Alors ne mwana nsemi, azana ba pouvoir na ye, ndenge na ye, soki ya bakongo bato bapesa ki ye, sope diable mutu apesa ki ye, mais tozai koyoka pe to ko mona ke, azana ba pouvoir moko songolo. Voilà, ba pouvoir zaki nango zaki yangwana, mais il n'était pas un chrétien comme moi, lokola yo. Non. Voilà, au définir biso ba spiritualité na ye oyo ye azalaki nango. Na le bisko jour ya obsèque na ye. Jour corps na ye kobima. Est-ce que Moussala Nzambe un pasteur vérité ya kuna? Aurait-il ni bossa doctrine mon côté? Non, c'est une question. C'est une question dans laquelle on répondre biso. Ba ko to bozo bana bazali ba bundu dia Congo. D'abord lingate pasteur ate ya kuna. Oyo église bango. Budi dia Congo. Bundu dia Congo. Bundu dia Congo ngolo banini. Bundu liyomba soki lisanga soki ya bakongo ya bakongo. OK, nzamba zalaka teke lisanga bakongo ya Congo ya baswahili ya bana non
nzambe eza mpona bato nyonso mais babande koadore nzambe azalaka na bikolo te. babande koadore mon mais eza mabe bo bazali koadore sikoyo tosuki wapi pomoneke baza bato donc nzambe akufi nzambe akufi est ce que nzambe akokufa non yesu na biso kutu ayaki na forme ya mwana nzambe akufaki basekwaki ne mwana nzambe akosekwa te baokunda ye ozomona berele ba différence entre betu ibalu différence yena biso na bako différence ali biso tondimela jésus christ qui est le même aujourd'hui hier et éternellement bazondima bandime mwana nzambe oyo azali lelo mpe lobi akozala te eza différent. ok Patrick Vincent Makela yo lobaka no vérité nalobi pesa biso des critères ya malamu oyo bande komona na défait mwana nzambe. Intelligence. Ok. Il était un homme intelligent. Ok. Il était sage. Ok. Donc, on a vu que ça va valoir la moka parce que l'intelligence a beaucoup de choses qui ont été faites. Pour tout ça, la moka va m'appeler. Tu as vu que ça fait plus que malabu et pas ya mwananse. Parce que comment va livre belé? Ok. Tu as vu que vous avez fait quelque chose, quelques valeurs, on les a dans yango pour nous faire développer moka. Voilà. Ok, voilà. On a besoin d'un exemple moko. Parce que la question a suivi Ndika. Asimbi yango, aboaki yango komi bon. On se comprend? Wana bondoki. Pardon? Wana komi bondoki. Mais bandeko, parce que na mboka toza awa, biso toza ba chrétien te. Et toza na bandoki, toza na banganga, to munu so dimela kaka nkolo te. Mais Patrick, yo ko sala babilo kwa ndengo na l'église. C'est là na ba témoignage na yo. C'est là nous toza na mwana semi. OK. Mboka ekokiko bénéficier na ba pouvoir wana. Omone tineti ba Rwanda ba kuku dendo ba tukisa biso. Ba kuku dendo. Ne mwana nsema sala eloko te. Ba sala kana ba pakete. Kuku dendo. Na mona kachera Rwanda te. O bazali o. To lite basa yo mona yiwa. Basali babunda. Ba basa mo kingo mwa mukebo eboli bisaka na fingi te. Ba pe makasi Ba mukebo lokola sikagida. Ba pe makasi na mwana Rwanda makasi tenga. Na mwana na Paul Kagame. Patrick, mais est-ce que Paul Kagame venait yo kubete pour quoi c'est penasé? Nan. Paul Kagame, batieli boso na ngabu, akufi. C'est vrai. Tala omoni ba force nga na sala ngo spirituellement. Oui. So na sengi yango na nzoto boyo kikoya. Poso apesi ba mena minute. Na biso Paul Kagame il kofi moko. Na pandi. Ezaka li kofi ya bomoto boyete. Na pandi. Mais koya avec onction. Non, onction na pandi. Sois na pandi. Au nom de Jésus. Kaomba la moko. Na sauter kao ici la santi bakila kufi. Wow! Patriarche Vincent Makela. Pour lui, le bique nous sommes tous là en même temps parole. Tout ça au nom de Jésus. Très bien. La zui munguna nangai, oh azo violé ba sœur nangai, azo violé ba mama, azo bomba batu, azo ba richesse na biso. A komikate. Très bien. Patriarche. Na la frère congolais. Naza congolais ya pata punyate. J'aime mon pays. Neti nani ada pata punyate. Neti bino. Oh nga on a kina ko fa na Angola, so 20 ans. Ngate. Ngayawo. Patriarche Vincent tozonga na. Yo ki mabiso ke Angola. Tozonga na sujet na biso. O ki mabiso ke Angola. Oui, bien sûr. Bien sûr. Femme d'Angola. Moi ça congolais. Boa tarde. Patriarche. Olobi défunt mon antemi azalaki un homme intelligent, un homme sage. Mais asala benin asala crime na prison makala. Asala na rolo ba comment dirais-je asala evada na prison makala un homme sage akosa eloko bongo te. Oh. Bona na ninga asala mumu. Est-ce que yasaki mumu parce que a peine wana mérite ki yango. Mais bakanga ki ne mwana nse mais justement. Ndia mwana asala ke fadema wana. Ngana sambela kana yete mais mwana nse bakanga ke parce que azo contre la mboka. Azaki patriote, azo contre la mboka. Yoko moni ba régime ne so babundisaka ye. Même atali wale oyo pese na mona ngo clair te. Te za ngo clair. Te, na mona clair. Te za clair. Jamais, na mona clair. Tana ye ko kia kende. Depuis bakanga ka mwana nse babimise na prison. Abumseki ba faculté na mingi. Ebongo ye gourou obungisa ngo ndenge ni. Oh mais basa mutu te. Eza ko patriarche ndongo za bo. Yesu ngani to ndibela za azaki nzai bakanga ka ndenge ni. Obe bakanga po sengaki ndenge na. Ah ben, yebe bakanga ke parce que sengaki ndenge wana. Menenga kofi. Metana eko ki patriarche. Te liwa des assistés. Yes, c'est moi. Ora mi ngatala ngai na saka nga prophète te.
mais na mona mais makambo lo ba ko kisama na yebi so lo ba ko kisama na ça OK ato sala be mission bo section na neni ni wana ba comédie ba ko kufa belé ba ko nekati ba 10 ba le ka ba 10 ba 50 ba l'équipe 50 ozomona oui donc là ba ki ba le ka ba 10 mais si mama lo ba nga ba bonus e ba ki samia ba liwa ba okenda kaka OK na benga ka mwana nga moko boye azai comédie ko yebu mtu animaki na mariage na ngai comme kuteza nani Cheko avant qu'on va nazo luke nabi natinatini c'est chati que je nabi sembote en passant ba na ye papa Jema ba na église OK na boluke na kati ko na posa na ye baluka ye papa zo luka yo azokima azo yate après quelques temps suis malade tanga kombe ko lukanga na kombe ki na kombe na sisu disposer ta kuta na ye aiko kufa pona kozanga koyoka tuna chati kufa Cheko kufa na kombo ya pasteur Vincent na munoko ba film ezali ba filme ça nana parce que avant qu'on fasse chaque na utikele biloko avant dernier jour na ya liwa a utikele biloko abaka saka pour ça papa Vincent voilà OK na saka prophète mais na un homme na habité bato ba fréquentant ngande OK pour le gars na c'est mais to succès qui a côté au moins donc ko professeur na maele na zuindika apate comme bombe on a tellement de sommes bombe na ba to bonda ba américain na banile ça to suka batika ba ya mwana nsebi to ko bombarder ba nani kasi yo pour ça ba biloko bongo na église te sometimes ça yo bongo na église à cause na ba témoignage aussi mai na kopo ba tiebo mai sopanité to yi ba témoignage wana tala nzamba patriarche Vincent nzamba pesi biso pouvoir likola biloko nyonso yaba ke mai ezaka d'esprit moto ezaka d'esprit biloko tout osala ke ezaka d'esprit même nzete oyo obike nzete lobaka nzete pembaka alors un homme oyo azali un homme spirituel très élevé ayi koloba na mai ekotosala très bien na mupepe kotosala très bien akoba na nzete kotosala très bien omote be koloba baki baloba na Yesu oyo mutu andenge nini mai na mupepe ezotosala mokosu baleki bamoni nzete babi kolo tala nzete oyo pamenaki ekauki très bien OK nga naza sikoyo petit frère ya Jésus-Christ OK koleka lo valable OK moi na Yesu petit frère na ye disciple na ye apôtre na ye OK fona zala ba pouvoir wana puisque c'est ça la bazala na ngo tisiko voilà to dédié émission oyo na maître Julio Consolata maître Idi Amine mon avocat Kambeze et maître Daniel Tumba maître Melchisedek Panzu au bazali vraiment ba avocat ya ciel ouvert TV et je salue mon ami André qui est à Paris Mayato Momayamoto voilà patriarche Vincent Makela au PC qui ba critère mi balé ya défend na biso mon antemi ce au PC ba critère ne mi balé oyo bandoko mona mabepa na ye ya mabe ezalaki eza utebele ke mi balé nga senga mi balé ya mabe parce que avec un jury bakonzamboka c'est pas bien kwana mabe OK mabe koleka parce que bakonzamboka baza sacré atako bango pe baza bato balingo sela nzambe te mingi baza kaka na ngambo ya voisin na ka voisin na ngamba moini parce que au moins bakonzo mingi baza ba franc-maçon mingi oui na majorité soko koti na watu wana mingi baza ba franc-maçon yo mona ba saka de beta damité baza na mawate akyo bomisa yo ay ko assassiner yo o souffrir zo c'est ako kote na boloko ato seno mabe ko le kate donc soko ni go toucher kaka on go reprocher na likambo directement sur yo parce que basaka de beta damité yo mo di ba policier nga na sepela na bangote na sepela na bangote alors elo mali boso ngwana ko finga ba konta mboka tout simplement boka ndegwana et puis elo kami ya mi balé mabe na monikati na ye malgré le pouvoir na ye, malgré connaissance na ye, malgré le savoir na ye, intelligence na ye, mais à ce qu'il faut contribuer le lot au côté pour l'amboka na biso. Ba œuvre sociale. Et le côté. Pas la bisa tout, azaki tribaliste. Yega Mukongo. Mukongo kaka. Oh so OK connaît l'église on kaka, ba Congo na ba Congo. PV nzawi sempe. Wa balati ba nini? Wala ba obina. Ba obina. So soko za muluba mawana yo. Wana de mabe. Surtout soko za mu Équateur. Wa kutoko elekate. Mawatro. Ma ben na yende yango wana. Comment un homme spirituel à cause de la tribal.
Ok, fallait à ça la sélection ya ba coloniaux. Oui. Il y a ta force na. Pouvoir ne on a pas jupe ba ngombe te, jupe ba mongote. Ajupe ba sakatati. Pourquoi pas on peut ba te kola Mobutu nani? Bangwande. Bangwandi. Pour ça ba peuple guerrier. Bangwandi ba ça ba peuple guerrier. Afromi pe bango ba ba bandika. Voilà, ajupe ba luba. Le mande ba yo ka ba Congo na ba Congo. Défendre pe la makaziaki yango. Voilà, sa dernière question na ngai pour na to clôturer. Patriarche Vincent Makela. Église corps de Christ est tambola ndenge nini na République démocratique. Mabe na ndenge nini. Église corps de Christ est tambola bien. L'église locale de tambola mabe. Na ndenge nini. O ba pasteur ba konsi ba ndimi lokola ba marche pied na bango. Ah bon? Biso ba pasteur oui. To konsi ba ndi ba marche pied. To konsi lokola ba wumbu na biso dimanche sanze na réunion na l'église. Ba pasteur bazo sasa ba ser l'église. Ba pasteur. Oui. Wana pas na yo bien na l'église monsieur. Presque l'église presque nyos. Mais pas la biso eza bongo te. Ah vanda kuna. Vanda. Oh mais c'est ça ba fait. Vanda na yo, na vanda na yo. Patriarche Vincent Makela. Vanda nga na ebisi yo. Vanda. Nga na zanga ndoko la sanga on jeté. Donc yebi ma idée. Wana za terrain na ngai tika na okrase makamsusu awa. Et obé c'est mission. Patriarche de ba aussi na ligne koki. Parce que la moni patriarche na vana nanga obi kenga na banga kate. Patriarche ata ozana esprit ya koloba mingi. Na yebe toboka ezalaka awa. Kenga na vana nga. Mais na kolinga cracher mokete. Nga na pesi onte là. Mais na bika ke l'église zo tambola, l'église locale zo tambola mabe. Église corps en Christ ne zo tambola bien. OK. Basali ya Nzambe to komi ndemo na ba jibe na ba wera. Tobaka ba forme. Na ba fali. Na ba héritier watanabe. Ndenge moko kolongola te ko bakisa te. Parce que nini décision nini oyo zo zwe la bango siko eta que patriarche. Décision ni ozo la bango eta que patriarche. Je pas na yo mais pas na bango te. Et pas na bango patriarche oyo. Endima me pas ya Nzambe na mutu nyonso. Est-ce que na sala stade? Na tozo ba na stade. Na yeba. Donc sortons d'ici stade de commis international. Na yeba na yebinga. Te oyebani. Na yebani te. Oyebani. Na yebani te. Olingande te buzoba. Na yebani te. Na yebani te. Donc na sama tolia ko pesa bango te, je n'ai pas un mot ya koloba. Pe ba oyoko te. Bon pe ba yoka bazali o bazaba bana nzamba solo bazali et puis église zo tambola mabe parce que église alelo ezo sanga Saint-Esprit. Et tambola kana bonjoto. Na bonjoto eleki bato zo tonda mingi na église mais ko bongo na comme tel ezate. O tanda ba sek na bino boye. Kaka ndenge baba na basa mokili basala nde baba zo sala. Ndeni pasteur ko linga ser na église et pasteur na moi na lingi ser na église ba komi ko bima. Mais zo sala. On a zo ba yo yebiango yebiango zo sala. Peut zo banga te. Parce que sort na bango ozani. Li felu. Li felu. Au pasteur ne so sa bongo ke li felu. Tu peux prêcher la parole mais tu iras en enfer. Yesu abike na koloba na bango mukolo ango. Botiaki na kombo na ngai. Bobenganaki milima be na kombo na ngai. Bobikisaki bato na kombo na ngai. Mais na kosa bango ke je ne vous ai jamais connu. Jamais. Matthieu 7 verset 21. Voilà, oyebi yango malamu nzamba pambola yo parce que bozalaki basali ya Nzambe. Bozali ko commettre ma iniquité. Oyebi iniquité? Wana dali elekina mabe na mabe. Ozomona. Donc basa ba secteur iniquité. Lelo yo toza basali ya Nzambe ya iniquité ebele. Oya solo babanga ka Nzambe, makambazo lobela bato moko zo sela ngo, azotama na kubanga Nzambe, même atako banga Nzambe te mazo banga tamiso abatu. Na nina pasteur ya mema, so na sali na pasteur za na ngweza mabina miso batu, toza muke par rapport à ça la gaffe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Patriarche, peut ça programme il y a église, au PC va dédicace pour notre clôturer. Non, bah on va dédicace. Na pesi na un grand merci et pas à moi sinanga. Moi sinanga maman Bene Makela Makibe. OK. Mon œuvre d'art, est-ce que mon thème na mutu na ngai ilalaka. OK. Après Jésus, c'est ma femme dans ma vie. OK. OK. Na pesi mbote mingi na ye. Omoni avant bima awa alambelinga na alambe pesi pe ordre zonga avant. Puis na bien zonga avant bi. Oui mon. Ouais ba benga nana. Mon cœur. Ba mon cœur ba ezebeli. Wele comment démoder. Donc on fait fona longo longo. Excellent. OK. Oui. OK. Bon ngana tala
Ce qui m'a jouaka été. Yemo aza trop bon reconnaissante. Dans sa vie aza na ngole noté. OK. Hein, 4 ngai nzambe pas sali ye mo mukazala. Omona ngai ah ye moi ye. Des fois ti. Patriarche. Tala makamsu ko tika tena clasher. O kanga matoi. Des fois ti tika noka. Vraiment. Donc na pesi mbote mingi nzamba pambola zo botanga bana kitoko, nzamba pambola ye. Na pamboli e bana ka basana Europe. Papa edi tisungu. Yayo yango wana. Na mwasi no mwana popi. Mwasi kitoko mama na asi. Na pesi mbote mingi pa bana ka bazalaki awo mona ibango. Na mona ibango. Mama Mati botu ana kisasa na papa Nise nzamba pambola bino koleka. Na pesi mbote mingi pa ya Mimito Maduda. Mwana ngai na poto na France puis na mobile papa yava nzamba pambola bango. Na pesi mbote mingi pa ya Ser Balbin Mondele. Nzamba pambola ye mbote mingi epa ya Sunda Tendresse apotre major akufi mais olobi ate le côté o comme le motema nini comme mwana na ngai molinga bina ngai nzamba pambola yo na pesi mbote mingi epa ya na ngai ya nzete espérance skale motema na France na mwasi na ye nzamba pambole pa mwasi libala mama Brigitte nzamba pambole ba c'est belé na pesi mbote mingi epa ya mon fils chéri Coco Ping Pong Gabi Yamba na si motema nzamba pambola yo na mwasi le mama Mila Mokambi tozane awa nzamba pambola ye et puis na pesi mbote mingi epa ya grand prêtre Mangobu na Hollande yombo webi taebi prêtre ya ba comédien grand prêtre nazaka fanatique mtondo ko sakana te Mangobu asila kate grand prêtre Mangobu tozaki ni ana kisasa migoleke konekawa asaki mission na mwasi na ngai soki aye je crois que tokokutana tosone mikono na téléphone nzamba le kana pambo ele yena mwasi na libotane na Hollande na pesi mbote mingi pa ya mwana na ngape na azaka na Hollande cher igeke Madelena Simao Madelena nzamba pambola ye nete soko permettre kana continent les États-Unis na pesi pa ya Sylvie Kigalu en tout cas France motema mwana nga motema ma fille chérie nzamba pambola yo moyu ma grâce nzamba pambola yo na pesi mbote mi pa ya Job Bobolibanda docteur oboka ekala na boka ke erno je na yena rata ba émission so azo libanga te saka la émission nyose saka libanga te ba dédicace OK donc to mama banga batwa soka banga mutasoka na pesi yena si motema mon fils chéri docteur nzamba pambola yo na pesi frère Tony mbote mingi na États-Unis na bosanité frère papa Jean-Jacques na mwasi mama Pauline na bosanité frère Liévin wana penza deux fois te frère Liévin de États-Unis na peso mbote na mwasi na yo mama Gigi soka somission elité to komona na kaka nzambe asa na bino elongo apambola bino e na sukisi na mwasi ya motema malamu mikilista motema malamu nani yango yo mokebiete Sœur Miriam non Mariam na Belgique po baza Miriam na Mariam c'est Mariam na Belgique OK nzamba pambola yo je suis de cœur avec toi Sœur Laetitia Mayala Laetitia Mayala oui nzamba pambola ye Brigitte Pangi baza belé on sali diamant nana wasu diamant na Londres mwana ngai Esther Mabengi le diamant noir wana za mwa pelanga na bota na binisa eza mwana molimo te mais mwana pela musina zanga na Londres nzamba le kana pambola ye en tout cas na suki wana na pespe bote pa ya Jonathan Manzila akomataka pe mingi pa benga mingi mais promesse na auto zose la Jonathan Manzila nzamba pambola bino kole soki aussi so misongeli te tozanga nzoto makasi tozana bomboy na kozanga te ko sa sous émission pe ko pesa mino bambote sans oublier aussi moi na ngai nganga mayele OK David tozane awa David Bobolibanda et puis na moi sinaye Sœur Divine malgré toi qui m'a moi mingi ya mona ngapena mingi OK mais so so mona te na tanga suko monete OK merci toto bale mikolo ya OK toto bale mikolo OK coup de chapeau merci. Voilà, merci Patriarche. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout à qui na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Petit frère Jésus-Christ. Petit frère Jésus-Christ. Parce que c'est la cahier cerveau électronique. Il y a des gars qui ont la télévision. Wana zo seka. Zo seka.
Voilà, na pesi mbote na honorable Idi Amin na Funa 190. Na pesi mbote na prophète Condé de Paris, prophète chancelier d'élément, Maman Bijou Condé de Paris, boss Didier Simis les Lions na Bruxelles, héritier Kassongo Mokonza Bruxelles, Asile Moutale na Bruxelles, Depsi Mbimba toujours na Bruxelles, na pesi mbote na honorable la série, honorable Serge Bolio na Kala Munzamba Mona yo, na pesi mbote na Redique relance du Congo et je salue mon cœur, Maman Joëla Flageau. C'est Jambo Tété, yo pays. Maman Joëla Flageau, c'est mon cœur. Ça va partager mission, va partager, va liker. Bon liker, bon partager. J'aimer. Bon j'aime mission, bon liker, bon partager mission. Mon abière Mayato Mayamoto partager émission Oyo. Ndenge Ozo Zaila na pesi mote na Fabrice Kimpala. Bana nyonso ya Vallée de Bereka, les Rochers Salé, Bénédicte Tipatoka. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likolo balingami na ye